Kokamwa Naomi ye wana zali kobina Naomi ndoki monene criminel monene na mboka Kinshasa tala ye wana na piscine zali kobina oyo mbila koi na maboko mama Naomi wana ba wuti ko sala opération yo kaninga zali ko sepela basi mingi na motema ndeko Naomi ye wana zali kobina oyo bakangaka batu na ba voiture na ba ketch o ba levaka batu na Kinshasa bandeko mbila koi na maboko bandeko bango nyonso bandi nyonso ya ba criminel mbila koi na bango na maboko bola na nzela babilili nenge mbila azali kosambisa bango Bon les vaka basi wapi et puis bokendaka kobwaka bango wapi bokitie na nzela bozalaka au nombre de combien? Deux personnes wana bazaba nani fataki na docteur basala musala nini apara pour enlever bazaba Baunde bakanga kati na sima. Deux. Jabi raza wapi? Bakanga kati na sima kimaki abenga kikutu na misa mama major. Jabi bakanga kati na sima mais azali en fuite. Trois. Crispe bakanga kati na sima. Crispe bakanga kati na sima za wapi? Iba kimi. Azape en fuite. Joël azana lokolama vana na lokolama. Joël azana lokolama. Kimaki. Yepe akimaki. Et puis yenda za na groupe na yo mususu. Na yo olobi nini kechi esali nini oyo ngande na komba ngo to mema batu so ba fi ba mati to boteli bango sac na téléphone na mbongo après to loki place mo isa isolé to keti bango to kimi groupe na bino boza au nombre de combien Daka 5 tellement malamu di 5 groupe na bino boza au nombre de combien de 5 nani David Lomata aza wapi yeyo David Lomata aza wapi David Lomata talangai malamu yende David Lomata azaka na groupe na bino ajwa ka role nini na groupe na bino bango bakanga kati na sima deux Jabi raza wapi bakanga kati na sima kimaki abenga kikutu na misa mama major Jabi bakanga kati na sima mais azali en fuite trois Crispe bakanga kati na sima Crispe akanga kati na sima za wapi Iba kimi azape en fuite Joël azana lokolama vana na lokolama Joël azana lokolama yepe akimaki et puis yenda za na groupe na yo mususu nani azana na groupe na yo mususu ye azana batu na ye basala même opération OK tokei na ye Mike oleka David. Oui, non, je parle dans les hommes qui étaient dans le groupe. Olobi? Il y a joué un rôle nini? Bavanda sima pona ko étrangler. Siko yo rôle na yo nini? Yo chauffeur. Bo pona kabasi wana ndenge nini? La dernière fois que vous avez opéré, bozwaka ye wapi bokeko tika ye wapi? Na 24 to bandal tika ke na 24 kota 50. Bobaki na cinquantenaire. Bobangi teke kan kokoleza wana? Ezalaki isolé. Tangela ngai bambala nyonso bopere bozwaka wapi mususu mokolo boye tozwaka boye totiki boye. Tangela ngai. Toza na bon marché. Toza na 24 na bandal. Oui. Na liberté. Talanga na elongi. Na limité. Bon marché totika kai na limité totika. Limité. Est-ce que musala wana eza musala malamu? Mutu kezali ya nani? Mutu kezali mama mwa pesa nga sala taxi. Est-ce que mamba yebi musala osala ka oyo? Lelo atokendo za mutuka. Olobi? Avec un cas lelo atokendo za mutuka. Mama yoki yango ka lelo. Groupe na ye bazaka au nombre de combien? Parce que ye pesa groupe mususu pe ba enlevaka. Bazaka au nombre de combien? Bozalaka mibale. Bazaba nani? Docteur na fataki. Docteur na fataki bazaba nani? Bazaba policier district. Ba policier district nini? District ya Kalamu. District ya Kalamu. Na moi bosalaka na bango nini? Na moi tu. Tambola.
botambolaka service spéciaux ko interpeller mituka ko interpeller bato na butu bokutani et comme opération nini crime nini crime za vague ko enlever banane ko kende na bango wapi après bokisi bango est-ce que musala wana za musala malamu eza mabe mais bozo salango pona nini monsieur na yo kile kina yo aleli. Tu peux dire la vérité, parce qu'on va arriver à la fin. Oui, dis-moi toute la vérité. Comment ça se passe? Clairement et honnêtement. Et on en finit avec cette histoire. Oui. C'est votre délivrance, c'est ça. Oui, mon major. Ça, c'est votre délivrance. Oui, mon major. Il faut quitter ce chemin. Oui, mon major. C'est votre délivrance. Alors, dis-moi exactement. Comment est-ce que ça se passe, David? Dis-moi toute la vérité. Oui, mon major. Mon major. Lui, Scott, celui qui est derrière moi. Oui. Il m'appelle dans le téléphone. C'est lui le propriétaire de la voiture. Oui, le propriétaire et chauffeur de la voiture. Oui. Il m'appelle au téléphone. Je viens au travail, il me donne l'argent. Lui, il prend pour lui, il part. Vous faites quel travail? Enlèvement. Enlèvement de quoi? Enlèvement de filles. Une fille monte. On l'attrape, on prend juste l'argent, le téléphone et on le fait. Et votre groupe là oui, est constitué de combien de personnes? Et quel est le rôle de chacun dans le groupe? Moi, mon rôle, je reste derrière. Pour étrangler? Non, c'est lui qui est à côté de moi, Djabi. Hein? Moi, je suis au point. Et c'est moi qui donne les sacs à la fille. Et puis? La fille contrôle. Vous opérez aussi avec une fille? Oui, elle est là. Vous opérez aussi avec une fille? Monsieur? Oui, mon major. Qui est-elle? Yo, yebisinga ite oyo nani? Yebisangai malamu, telema malamu yo. Talangai na ilongi. Monsieur nazotu na ye. Mwasi oyo nani? Bopelaka na ye ajwaka role nini na groupe na bino? Soki bazwi saki na sima bapesi ye liboso. Bokenda na telefone. Oui. Azwi mbongo na telefone. Azongisi sac vide. Bopere na ye mbala boni. Ba 2 semaines bozo opere na ye. Bokenda kokabola biloko wapi? Madame, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que ozali na iloko? Oh, parce que ozana no mobimba. Oui. Okoki koloba na makambo ezo salima wana soki ezali malamu. Non, parle. Rien à ajouter. Et toi, dans le groupe, tu joues quel rôle? Tu joues quel rôle dans le groupe? Vous dites? Toi, ta mission, c'est fouiller les sacs. Dans la voiture, tu prends quelle place dans la voiture? Devant. Vous dites? Ce que tu fais là à tes collègues filles, est-ce que c'est une bonne chose? Vous dites? Vous dites? On t'a déjà enlevé. Tu es en train de faire la vengeance donc. Pas la vengeance. Alors pourquoi est-ce que tu le fais? Comment tu le fais? Vous êtes au nombre de combien? Le groupe est au nombre de combien? Cité par nom. Il y a David, Jabir, Chris et Joël. Le chauffeur s'appelle comment? Ça fait combien des années que vous faites ça? Pas des années. Ça fait juste quelques mois. Oui. 2 semaines. Depuis que tu es dans le groupe, vous avez enlevé combien de fois? Parce que toi, tu as rejoint le groupe incessamment. Bango Babandakala. Toi, tu as rejoint le groupe incessamment. Ça fait combien de fois? Depuis que tu es dans le groupe, vous avez enlevé combien de fois? C'est une 50aine, je pense. Combien? Vous avez enlevé combien de fois? 32. Vous avez enlevé 7 personnes. Non, c'est pas 7 personnes. Toi, tu ne viens pas tous les jours. Ok, ça fait au moins 7 personnes, 7 filles que vous avez enlevées. La première, vous l'avez enlevée où? Si vous avez une longue mémoire, une bonne mémoire. Bon marché. Mais quel est le monsieur? Bon marché, vous l'avez déposé où? Alimenté. Deuxième fois, 24, vous l'avez abandonné où? La Kinga, oui, je vois, sur 24, en face du camp Kokolo. Oui, la troisième fois. Bandal, vous